Non, mais en fait, ngai na do ça l'appel na ba frère na ba congolais, il y a diaspora. J'en profite aussi de l'occasion pour dire que non, ceux qui les lots toujours tourner autour du pot, toujours quoi atteindre l'objectif, n'a pas été suite il y a des mouvements on a, bon bazar au chepso des autres de nakati ya diaspora et na so benga non aligné, et da bateau bata ni sima Parico, ni sima IDPS, ni sima MLC et da bateau bazo bunda pour na Congo et la libérer. Donc, il y a 5 ans passés, Moutaïba qui Macron a quitté. Donc, tout le monde, mouvement naïe, en marche, les lots atteindre objectif. J'ai demandé aussi à mes frères congolais, à mes sœurs congolaises, pour le monde IDPS, à Parico, MLC, Bata Bato Baranakata système. Tout créer dynamique, moro opposition, parce que la vraie opposition, c'est nous. Et tout saisir opportunité où communauté internationale de France et PCBISO, parce que pour la première fois, banda manifestation, banda annulation, banda bloquer ça concert, benga biso opposants, il y a régime, il y a pouvoir à place, il y a Kabila. Donc benga biso les opposants des pouvoirs de Kinshasa. Donc nous sommes des opposants de Kabila. Alors saisissons cette opportunité pour atteindre l'objectif Nepso. N'avait invité bato bata ni sima Parico, ni sima IDPS, ni sima MLC, ba o bato bunda uniquement pour la libération ya Congo pe to créer état réel na kati ya Congo. C'est nous les frères opposants parce que bato na surtout bazara na kati système, bazalaka na système, ben choix et bazo continuer toujours kolal sa peuple. Je ne vois pas pourquoi on a s'éterniser sur kolexata nanga na ba mouvement moso tali IDP c'est ça parti politique moko ça comment dirais-je na benga oni ça armoire moko ya kitoko mais so tirer ba tiroir nango ba dossier pourri zebe na kata ya ba tiroir ya armoire ya IDP so ko tali pe apareko on va donc ba discours mo mais bango moko bata la base ya souffrance oyo tozo mona lele donc basi ba choix comment bozo ba l'échec ya classe bolga comme ça bon va premier de la classe alors que biso ndé ba premier de la classe boti que la biso penanze la bota la biso penande au travail après bo juger biso parce que bino aussi beau travail au salé au monter boti ka place na jeunesse lo ko na ko benga na bigeno nous sommes des non alignés et ba non alignés nyo surtout au bazo croire na combat na ngai na combat ya libération ya Congo na combat ya ko créer état réel na kati ya Congo au bazana sima ni ya IDPS ni ya Parico ni MLC bon rejoindre nga tout qui négocie ko la Congo ensemble parce que seul je ne peux rien faire mais avec l'appui de tous tokoma place tokoma et le Togo ça là de toutes les façons biso to bundisa ba musicien te je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours ba blocus. C'est une façon de retirer son nez d'alarme que tout va mal au pays. Et le retour ça na minute ya ko combattre bah faux politiciens, bah faux opposants au bayaka na Europe. Corneille Nanga ayaki na Paris na OIF pour na koloba non, bah élection au salle de matin. Voilà les combats que nous devons plus mener à Paris, azaki na OIF, Organisation internationale des francophonies. J'y étais. Et nazala kiwana na bandeko malgré mobilisation et ça qui ndenge to moni oya concerté mais tout ça qui message quand même est pas ça qui mais maintenant il faudrait tozonga les sous na OIF to qui nous manifester mobilisation oyo na mona ki le 15 juillet oyo na robenga bandeko na nyonso tout tozala liboso ya OIF pour to signifier ba responsable ya OIF to président Abdou Diouf Wazaro Kamba Organisation internationale de la francophonie to signifier que non makambo yo Corneille Nanga yi koloba que élection salimate biso ba vrai opposant au pouvoir ya Kinshasa nous sommes contre et nous demandons qu'il y ait des élections à la fin de cette année. S'il n'y a pas des élections, nous allons appliquer l'article 64 de notre constitution qui nous donne droit de mettre en échec un groupe de gens au bazar ou diriger pays par défi, to bakani pouvoir. Namakasi, il faut te mettre en échec. Donc, combat n'a plus politique, combat n'a contre les musiciens, mais ce qui est fait, les musiciens, bazo fouta
d'autres pays pour casser parce que bah aussi en connivence na pouvoir en place. Na l'année musicien moko azolo bakeno ye achaki mai na kisenso zongi saki boye azolo ka 15 000 po bakene ko chama ye loko est-ce que musala neza ko chama na kisenso alobi à la politique on a sali fondation mais oui vous sali fondation oui to yoki vous sali fondation mais fondation na besoin ba subvention na mboko to vandi na poto fondation na besoin ba aide est-ce que ceux qui te lobi lelo to sala audit ya badonyo surtout o ya zui na puis ya mai o ya ke kutimolisa ya msusu ko revenir na bambongo o ya kongola te na ba organisme o ba idaka ba fondation et musala ya ko mai eza musala na été gouvernement ya Congo nde mutu fo bacha mai na kisenso gouvernement ya Congo nde mutu fo bacha courant na kisenso toza na besoin te ba musicien ba o na chaki mai place bu o na kabaki nini ambulance na quoi mais non. Avec tout ce qu'on a comme richesse, tous on a besoin de mission moi taper ça. Ambulance ya muke, le roi mini bit nini. Au moins ba voiture moto bano mo na kala ya mike. Ba ba benga nini mini Maurice. Aussi moi ambulance moi ya mike le roi mini Maurice. Otinda na goma et puis na goma nzele zati. Obi na sala ki don. On a tchaki mai na action sur musala na hote. Le biso tozo bunisa pouvoir en place pour maramona nyo surtout et en place avec tout ce qu'on a comme richesse toi on a besoin de musiciens qui a qui nous timolisa soki libulu ya mai na kisenso a qui nous soki ko kaba mini Maurice ya ambulance na est kuna non eza musala na hote yule bia a politique au bio musicien alors tika ba politicien ba gouvernement ya Congo ba prendre charge ya makambo etali bango responsabilité na parce que na Congo l'état normalement azana devoir envers son peuple et peuple paix azanaba droit envers son l'état donc tout on a besoin de côté na polémique na ba artiste on musala na bon babi bata politique mais si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi voilà les pourquoi bato payer les lots parce que bazo kanga munoko meso tali na pays net ba Côte d'Ivoire ba artiste belé ba lobela pe mamboka na ba c'est là n'engage qui est le roi balingi kokota makambo kate balingi kolobate est-ce que ceux que les qui bazora pas opportunité ko les kanaba chaîne minene ceux que les yo lebikano chez moi au Congo on tue au fingi Kabila te on informé ka la communauté internationale qui est pas non bazo piller chez moi on viole au fingi mutute au lobika qui est pas non bazo violer et là on doit empêcher bon ba salon ceux bazo salon c'est parce que baza en connivence na pouvoir en place mais combat na biso ba combattant franchement to bundi sara ba musicien te tout contraire to bundi la pe ba musicien mais mutu maka se futa raté au mon héritier ningi empiré situation ikoza la pe malamu lobby ba meka kozonga ba baksa mai na ba vin na bango pour concert zonga na poto il faudrait qu'il y ait un pourparler entre les musiciens, les producteurs congolais. On a besoin de David Monsote, c'est un étranger, à Royal Bundesa, congolais, na congolais. À chaque fois qu'il y a un rocha libaya, tu dois répondre. Tout ça, on a besoin de solo là. Entre biso na biso, congolais, le monde balobaki, histoire ya Congo, bana Congo, mtuba komango, tu revends na producteurs congolais, na musiciens congolais, na combattants. Tu vandi, tu solo, tu trouver solution, comment musique et coquille, kozonga. C'est là où les lots bandé que belé monsieur soit benga qui n'a pas payé sa raison tant on a payé ça il dit non ceux qui concert kozonga un jour na poto il faut bangonyo surtout ba betanzela moko po ezala te ke ngamu tuna fungola ki nzela oyoki déjà hérité abandé ko lobake ye muta fungola ki alinga ja fungola nzela donc ba biloko na et au lekate j'aurais souhaité jour concert kozonga ba bima bangonyo surtout na nzembo moko sous forme ya We Are The World ba so ba viol ba massacre ba délestage de na Congo ba impunité dans la kati ya Congo ba yembi ba fingi mutute donc voilà l'option to senga bango daka ya ngwana bon après ceux qui bango balingi na bango ba continuer ko tikala na situation au bazo ils ont perdu repona ko battre la pouvoir ya Kabila to ko dénoncer to kozana bango na situation jour ba prendre conscience que peuple wana o ya sombela ka bango pantalon o ya Kabila ka bango o ya zo sala boy azana souffrance je pense que tu trouver solution ensemble na bango pour te décanter situation pe mboka na biso ma changer mais quand élection ndenge bazo ba ke élection zate et ça linga pas si parce que nga na yebi que constitution mboka na biso ba ki demanda mutu so ça demanda fois kende hein gouvernement o ba tient en place gouvernement ya Bruno Chibala et là gouvernement pour organiser ba
ba élection et voir même Yemoko Bruno Chibaloba que non ceux qui année ont organisé l'élection ont démissionné. Mais maintenant c'est à Corneille Nanga a pesa biso calendrier yaba élection comme ça gouvernement Chibalaba exécuté l'élection. Et d'emblée déjà na bi dans la bande ko bakoloba l'élection ya Jean-Pierre Bemba to kindaki to gagner qui te yati seke vous croyez que Boyena Boyba résistant bakoloba discours wana mais tout chemin mène à Rome. Nous avons respecté le combat surtout. Mais moi, je suis un non-aligné. Nous n'avons adhéré ni si ma Pareco, ni si ma IDPS. Nous avons voix et moyens, juste milliers, où il y a mais la porte sortir, pays, on a un gouffre, où ils ont se retrouvé, l'îlot. Parce que le discours, tous qui ont une belle élection. Et ceux qui ont une élection, ça les mettait à la fin de l'année, c'est là où tout élément pour tout ça, soulèvement populaire, article 64, soulèvement populaire, on a besoin ya ba pouye ba mbongo ya bandeko ba na besoin peut-être aussi ko lamboka po jour wana soki zala keno soki Kabila beti lisasi côté peut to zala biso peut répondre po to kufisi bandeko belé to yi ba discours rebellé solution zate mais maintenant il faut to passer na ba action concrète pour to passer na ba action concrète na nié combat honoré ngwanda te na nié combat IDPS te batna basali combat na bango mais biso siko ba non aligné tozoya potoluka to pesa solution na situation ozo perdre na kati ya mboka parce que ba discours to gebele meto passer ce qu'on est na ba action concrète on a invité bat o bada ni sima IDPS ni sima Pareco ni sima MLC ba patriote ba combattant résistant to s'engager to saisir opportunité au bapesi biso ba bengi biso ba opposant ya pouvoir en place il y a Joseph Kabila tu es bandeni to profiter de la situation là pour to changer classe politique ya Congo parce que classe politique ya Congo est da pourri il va changer nyo surtout moi na dokola ta congolais soko apporter pierre édifice na combat na biso ba non aligné parce que ba non aligné toza na sima mututi mais toza na droit ya ko rassembler ba congolais nyo surtout autour il y a l'action ya libérer Congo. Lumumba lobaki Congo ekozala libérer na bana ya Congo et histoire ya Congo ekokoma na bana ya Congo. Je ne vois pas pourquoi na ko écarter ndeko na ngai Sindiki soki dokolo. Je ne vois pas pourquoi na ko écarter bandeko na nga banon aligné ou tozana bango. Je ne vois pas donc na besoin mutu surtout mais mutu akoya na kati ya lisanga wa banon aligné to lingité ya la biso étiquette ya IDPS. To limite la biso étiquette ya Pareco, to limite la biso étiquette ya MLC parce que ba mouvement wana misa tunde mutezo salake tozala na situation tozana ngolelo so lundi MLC responsablement ba ni j'ai accepté l'inacceptable. L'inacceptable on respect accepter que ça ni. Le peuple a souffrir, peuple a kufa na ndala bazo violer parce pour y accepter qu'il inacceptable. So lundi batu ya Pareco, discours eza ba kendara élection na mopayati. Bakendara élection na mopayate à des reprises que élection na mopayate mais solution au bino pesiza nini et chose grave encore so rolandika bandiko na Pareco yo kakeno père ya résistance à lobby à zongisi et kindaki mais comment beaucoup qui kozwa l'échec de la classe beaucoup monsieur les premiers de la classe pour père ya résistance azalaka responsable ya renseignement na Congo. Donc ceux qui le Rwandais bakota c'est qu'il y a ces choix qui na renseignement na mission ba pesa qui communication à l'époque où Yazala qui est responsable et renseignement na Congo. Communication zaki na maboko ba Rwandais. L'idée mi côté lesel muto zaki nango. Bisengimana o azalelo inspecteur soki provincial ya la police ya ville ya Kinshasa. Atangana il faut yé na renseignement e baite ke bisengimana ndaki Rwandais tango bakendaka ko solola na ba Rwandais na utenika 1 utenika 2 ezalaki normal tango mutunaye batunaye parmi batunaye et bon bref nana temps polémique nana besoin ça rassemblement ceux qui sous na IDPS glissement au esalemi IDPS va ça qui glissement va pesi Kabila 3 ans. Mais bazoko ça biso que ça inane. Glissement ça 3 ans. Et on a besoin de non to ligné ma glissement on a té. To télémena qui glissement.
situation autoza na IDPS pe à la base ya on a bi na IDPS na MLC na Pareco bango nyonso tu bazaka bato moko baza endormir biso po système wana e perdre système wana e umela yango nga na do benga ba non aligné bato bata ni sima Pareco ni sima IDPS ni sima MLC biso nde ba vrai opposant ya pouvoir en place wana biso nde communauté internationale ba bengi biso lelo les opposants au pouvoir de Kinshasa, mais saisissons cette opportunité pour tout changer classe politique ya Congo. Toro bengana mutute, toza pena tant déballage te, toza na besoin ya kosangana pour tout ça la putsch, pouvoir wana et que mais classe politique ya Congo à la longue ils a rechangé, mais l'état on n'est pas encore arrivé à temps à déballage parce que tout ça qui zaka un tel c'est un étranger, un tel c'est oui, un tel azong c'est oui, un tel azong c'est oui. Et là, tout ça déballage. Mais alors que l'objectif n'a pas de détermination, n'a pas de photo à déterminer à faire partie Kabila. Les restes, c'est eux qui ont bisomoko ba congolais. Non, mais ceux qui ont télémagué par rapport à la viol, ba massacre, les gens qui ont essayé biso, tout télémagué ma fausse commune à ville à Kinshasa. Ou ba monara ceux qui ba trois fausses communes na Maluku, 245 morts. Oyo bande kona biso kufai kuna na Kasai ba utiko découvrir encore ba fausse commune belé donc ba fausse commune est partout na Congo donc tant bazo boma bato et que côté biso toujours l'exa na ko fingana na ko sala déballage moko indirect au lieu bolo ba to sala déballage mais to sala déballage c'est toujours fingana ka intel az étranger intel azabwe intel azong sebwe est-ce que toujours apporter solution attente au peuple azo la biso ou bien toujours tourner kaka autour du pot Kabila azo umela. C'est là où on habite, on prend conscience. Il y a danger aux autres planètes dans le cannabis. On prend conscience, il y a des viols, des massacres, il y a des gens qui sont les Congolais, ils partout, ils maltraités partout. Il y a des musiciens qui sont les Congolais, ils Ouganda, Angola, mais kala nyonso ya yebagite ke banyokola ba Congolais na Uganda na Angola na communauté na kati ya Congo ba makamni surtout ya mabezolika na moi je suis allé responsable ya Zando ba hotel ko boma na kati ya biro na tala ba biloko ni surtout zolika na mboka yoye ononga na yeko beta concert na da moto na tembe mais non moto na tembe fallait kaka akoya na si donc tembe plus tembe ndenga loba ye koti lever vimbi mais so ye kota ki virus wana ngo et bebisi ma bandeko na enyo surtout ba musicien liboso za ba annulation ya ba concert mais siko ba na interdiction ba concert donc balobaka même na bible loboko ya droite so epesi loboko ya mwasi ekoyebate donc na bato baza na fin fond ya Haïti ba ebiki musicien tanga ikombwana asaki soki mai na kisenso inayoka yazo senga 15,000 pona basomba soki groupe soi-disant mai ne courant zate moyen bato mai oui mais dans musala na ete ya le biata politique musala ne dans musala gouvernement faut cha mai gouvernement faut cha courant mais le boko epesi ya moi c'est barati. Est-ce que bataki senso ba bisa ke dans musala na epoque no sala même quand on senga 15,000 et on a bino biso ba combattant au PC 15,000 te initiative azwaki ezaki ya yemoko pour nous continuer aussi sango et comme on ba combattant ba ko PC nini ba PC bilamba ndima bangote ba PC ba pantalon ndima bangote ba PC mbongo ndima bangote donc quand ta makambo soki groupe ezozanga bon na koki ko déléguer vers mutu moko wa wosunga aki no mona Herman Kaba pour y pas dans mon akisenso la rose à la députée porte-parole représenté à Banakisenso à mon Herman Kaba à Rosungaï mais ils appellent Moussala Herman Kabate et dans Moussala gouvernement il faut pas prendre responsabilité na bango gouvernement surtout étant na ba devoir nango envers son peuple et le peuple aussi a ses devoirs envers son gouvernement donc et dans Moussala fallait pour pâter à la politique à son bata d'instrument à tongata école ya musique na qui pas comme soki koluka à ça la équipe à comme la avec mukuna alonga pena mabonzambe à ça la équipe yé pas lingatika musique anga ça la équipe na bravo mais atika musala gouvernement courant mai italiété pate balobi loboko epesaka soko pesi na droite gauche koyeba te soki komi koyebana yango to bia tikati
pour yo tango zo salisa comme ko belela bato nyonso to ba ko moyeba ça sert à quoi salisa bato na bato ba zo salisa bon ozo monter que quelque part les insultes ba o biso to salisa ba fondation msuso biso to pesa aide bato bana msuso biso pe to tinda ba mbongo na Kinshasa wana na ba maternité pour ba misa basi nga papi volcan na belela rate ke na bimisa boy na zo pe bana msusu na ba fondation msusu na futela ba Minerval chaque fin d'année na ya ko lobate na TV ke na futela ka moi intel boy Minerval loboko ya droite sur epesi ya gauche ko yeba te mais ya yetango do pesa we komi ko yeba ça sert un bito tika atika na ye ko aider bato na gouvernement avec tout ce qu'on a comme richesse na kati ya Congo tous on a besoin fallait que no chama ina kisen sauter tous on a besoin que no cha courant gouvernement il faut la responsabilité nango tous on a besoin mai ezala partout yo zuka mo coin mo boyo ya kisen so ba cheki mai bon bato bana maluika bana besoin mai te bato bata na fin fond ya bamalu bato ngana ni barolanda eza musala ya gouvernement todo combattre système wana mtuzo sala ke mai ezala te courant ezala te délestage ezala bana bakenda classe te ba fonctionnaire ba futa mate ba militaire ba futa mate todo combattre système est-ce que fallait pour par aussi ça passe ya ba congolais nyo surtout ça sa banyo surtout c'est là où to lobi atika le roi biaza politique atika peka biso to bundisa pouvoir en place wana le boko epesi ya droite sur epesi ya gauche yeba raté le roi ya ye akomi ko salisa ya gauche zo yeba mutatinda kiye azati atika